amis, bienvenue sur notre chaîne Nadège Yamba TV. On est toujours là pour venir vous donner des informations sur les temps réels et la famille. Tout ça Kanabino, comme d'habitude. Là, je profite de dire bonjour et puis mes salutations à Belgique Kanzila, patron, Poutine Nabango, Balobi Mama Kioma Kioma, et puis à tous les familles Bota, partout où vous êtes. Vraiment, les gens à Pessibino Mbote, Bozoami. Voilà la famille Tolobi Kaka Awa, pièce contre pièce. Balobi pièce contre pièce. Dati vraiment, yo, il faut tout le monde couper sa kochaka la vidéo pour oyeba et loko oyo sali. Donc il faut tout chaka ba vidéo pour na kota lisa mokili pe kota lisa batu nani aza belvi et pas na yo na vie kozala ingrate eza mabe kozala ingrate eza mabe ma chérie et loko oyo sali ezo osali lo moko boye o ezala kati okangisi lelo ndenge osali be ozi succès batu baomona yo batu baomona ki dati bandeko na oti komona oti poster na TikTok a posté moi vidéo non moko atie musique baby ka TikTok on ndenge kendaka atie musique. Alors il y a des gens oyo bazo ko encourager bazo betele maboko ya zo seka batu bese mona malade ye vraiment wana moni pa ki ko succès pe azo répondre na bato bazo ko betele maboko ba bien kende na bo tout tel so ba bordir mosusu au monde à répondre bango atie ba cœur na bato bazolo bale mabe azo répondre te pour dire que o asali ko do azo kwa sima ngaza kututie o sentir que ko mutu mo bondire azana mutu mo kwa sima na ye osomona da tata na mutu mo kwa sima do azawa na ti yango moni to zong selo kaka ozana beze bela fula biso to fula na biso ti meto ozong soka na page to fulu te ya fixé ozo luka wana to mso ezaka na tamu kie. Moi, une semaine, 2 semaines, voire même pas que peut-être un mois péké nangwe, mais au moins péka histoire non nie. Et si les péka na bo pété ya, na bo pété mo ko comprendre bi oh. Et le qu'on a ça qui moi fiction na fait que bon et que non na bo pété ya. Linga ke loko tongo sele loko tout le monde ba betelo maboko ba surtout ba mikolo et tant ba bazo lo ba pona yo ya. Mona ngo le lozo mona ngo fixé le lozo mona ngo bien. Lelo na plateau ki koloba ke Belvia pexé ko théâtre. Mais yo moko wana utu ko témoigner ngo. O témoigner et loko ni ne saki ke Belvia a pexé yo théâtre. Aloba ki non, il faut otanga. Yo moko lobi ngo au jour à défense ya collation yo moko bimisi ngo témoigner ba vidéo yango. Ce qu'on passe à Belvia ki nini. Pourquoi peki c'est que potanga pour l'avenir na yo? O mi mokili niveau to ze ben ingrate. Tout ça vraiment ben ingrate. Belvia bande kolinga te otanga et au sala théâtre pour autant aussi ça dans classe parce que ebi monde on a soko coach ngo déjà monde à théâtre ayebi ngo ndenge ezalaka tom soko tanga otanga te tant que une tante tant que parent azotala souci o azaki nango pona bino yango linga kinani otanga donc bande konanga soki Belvia apeki fait qu'il sala théâtre te avec par rapport ya classe ninga bande ko sala classe. Mais le tala yi ninga ko bongo la maloba ke poya kende ke pasila nde Belvia ebisi atangisi enemi à l'obsèque sauté tala niveau na age na ozo likambo lambi ngo pe bongo kosi pe bongo tali pe bête na mokili ozomona malama ma chérie yaya sepela nde ba bakuku ba komelo bazo ko encore sepela yaya oyebi monde internet te place au koti place au chelo kolo yaya o chelo kolo sika mabe o chelo kolo esika ya mabe ma chérie tant si yozo mona ngo c'est bon ce qui papa leki na yo papa leki no kutu 27 parce que 27 exposé na yo papa leki no o wana eko sengelo pardon ayebi le pourquoi eko senga pardon aza mukolo ayebi papa na mto mona kiaza na souci no 27 na souci na oten ana souci na tamu qui était pour toi 27 qui na souci na yo mais ngo sa biloko a salite. Et puis Vincent aka tout près à maman Olive tala bande kononde bazali mais yo simba mbongo mais oko ko tshaba bande kononde bazala bien oko tshaba bande kononde bazala mais oza bras droit à maman Olive
Même dati wana po Belleville lo azwa en charge ninga azwa ki bangwana. Yo za ki wapi. Po poser ki pa maman Olive. Mais Belleville na permettre à Zumbo on n'est pas maman Olive azo ko nourrir batu mususu. Mais batu mususu avec ki pa bon pas maman Olive ba bino nyoso Zumbo bobombi. Mais ye mbongo no mo esungi batu nzamba otabula mwana. O Belleville asale ko ganga. Et ko ki ko za muta pesio ozo balusi yango na nzamba lingaka batu abongo. Ke ba pesio okosela l'ambiance, okosela ce qui nini non. Mais Belleville au moins abalusi mbongo na ye asele loko emone na miso batu. Asungi batu na mbongo wana. En tout cas, muto bongo ko banjolo babanda le oti lobby. Et lo mote ezwaye. On a toujours la tête et non la quai. Belleville qui est toujours liboso. Donc ndengo zana be dati to calculer na biso. Famille boto to calculer ti. Belleville aloko mayo se. Omoni mayo se hein. E boka ka salité nyonso. E boka o je c'est salité. Po oyo kaka mukolo moto ya yo loba. Na nyonso leka. Bo yo ka eti. Ye boulot palin. Boulot palin. Donc en attendant on a ti. Donc yo monde muto mi sambu. Si po Belleville aza bo sa samba kala. Ya sika ezate. Ya sika eza na ote na oyo sali. Pe ba fane ba tikete po de datu ekoloba. Po mi tung samate. Famille bota. Kale to lela mam na biso. To tika ete po datu ya ki kopesa information mo boyo to ba te be rien. Kana mabene wana. Kana nyoso na to linga ki ka bongo. Siko yonde oye ba place no suka na. Bino no subozo ko encourager dati to bete bino maboko bravo. C'est bon ba yaya. Vi o. Vie ça moukié. Ya moukié. Le lobo salut le belle vie. C'est pas grave, c'est pas mal. Mais un jour tokotuna na yaya, tokotuna na. Voilà la famille o ezaki moko ya bino ya famille bota na deji yamba. To yaki ka polo ko pesa bino information. To ba do initier ka malembe. To lo ba lisute ba acte ka nde lo baka kaka boy. Voilà. Vraiment la lingi bino mingi bo partager vidéo na biso oyo, bo s'abonner, bo liker ko ça la biso bien makasi et puis bo commentaire la bino ça ka biso bien. Quant à moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.